bonjour, bandeko ya bino molobeli Henriette Kilumbu Shembo TV na Yesu kokwea wana pema budo sur bulo nzoto pe eza kolemba na pema toyeba kokende lisusu na bandako baya mwasi alaki mwa moke na lamuki na ye na mwa sujet du jour kaka lite ya pete nde bapesaka conseil na baendroit oyo mutu soki ozalaka na bonzambe baendroit okoki koevite na bato oyo ozomona ke moto na mpenza nde aza na bonzambe nzoka nde lidodo bandoki mingi ebe esika tokuta bango mingi na baeglize okomona motu mosusu azosambela butu moi jeune sur jeune tout 2 jours 20 jours 50 jours prière nzoka nde ndoki mpe bafandaka mpe kaka na bana liboso bayaka mpe na heure soki eglize ebandaka 8h30 to 8h ye déjà 7h40 aza déjà wana na bayeba ye azanga soki na katholike aza kutu na chapele azangaka tere opeza mondimi bandimi ebele na basongisongi ebele batambisaka babi batonde nde na eglize moto kokende eglize eza te keyende aza mosantu deuxième partie esika ya endroit ya mabe kokuta bandoki baza batamisala mabe bamatanga okomona matanga batondana kuna baka kozwa bainformation mpe soki ye mpe aza kolo matanga bazosuspecte ebembe moko boye ekufaki soki botali bien bango nde balelaka makasi mayebi ntina likambo totangi église totangi matanga troisième place na badanse traditionnelle oyo balataka bikeko bamatiti bazobinabina yo mwana nzambe eloko nini okende kuna okende na badanse traditionnelle boyebi bazoevoke nani point de interrogation boyebi te soko evitaka quatrième place baya mwasi esika baconcert oyo ya bato ebele kuna mpe bazangaka te balie wana oyo nazotangela bino bazangaka te mpo babike kote kuna nde bakozwa bato na bango cinquième na ntango bazokende kokunda bazokende kotika moto na bafunéraire na cimetière bazangaka te kuna nde mpe bakenda kozwa programme bango ke na programme oyo nani so akolandela sixième na bagroupe alikelemba makelemba omona bamama balataka kitoko bamama sta baningisa nalobi makelemba ya mike te oyo tozalaka tanto tozolia ba 500 euros ba 1000 euros wana te makelemba moko omona ezalaka na bato moko ya likolo septième na babar wana ezalaka pamba te bar wana ozomona ezalaka loyenge ebar wana okotaka ozomela ozolia bozokomande ba biloko boyebi te huitième na barestaurant yo restaurant nyonso okotaka ya mwasi okokomande biloko boyela balinga loyenge wana biso obosana ata kosala au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit yo eza kaka baye na plat baye na fufu okomandaki madeso nini na monoko oyeba ndeni kolia nyama moto okoyeba ndeni olieba nyama moto neuvième na bastade omona babetaka bamatch wana bastade ya match bastade ya bakatch ozoketa bamystike ndenge ezoleka nde bazobinisa bato nde bazokosa bato bazononga bato mitiopo okatiaka kozwa fongoli mitu mitiopo yo motu mwana nzambe ozokola sita biloko wana fo koyebi te tozokendaka 10e soki 8e na sote na bawenzi batondala bakwe nyonso bawenzi obomona koyo yo mosala na yo okendaka kosomba biloko obimaka na ndako osambelaka te okikaka koki kosomba biloko obandi kolamba sa mpe ebeli sakosambela olie
oko bandeni ki otie olie lito ya mutu olie mutolo ya mutu olie muchopo ya mutu o na somi mabumataba soki eza mabumataba na bawenze wenze baplace wana bawenze toke ba 10e 11e bamagasin esika tosomba bilamba boyebi esika eutaka yo ozwaka osombi elamba na magasin oyeba ata kosopela yango makila na yesu yo eza kaka ndenge osombela elamba na magasin olati toke na mpembeni tombola bwaka maluma tonda na chiluba okendaka osombi na tombola yango bien donc il a mis passe osombi na tombola caleçon talaka bakata caleçon munini talaka bakata string po eza string ezorendo za jeune fille il faut lata mama papa po zanga caleçon ko soba talaka caleçon $1 et puis to ndoko lata yozu obakisi yango na nzoto olati yango na nzoto sako sambila sako sokola yango eza déjà basokola mpe bamindele oke kolata mba François Mitterrand oke kolata mba Reine Elisabeth oke kolata mba Jackson po jacket Jackson ando kolata batiango na tombola $1 oke kobema nzoka nde omitie omimemi mikumba ya matioso na nzoto osimba bozo simba te osala bozo sala te 12e na bahôpitaux ya minene nyonso bomona oyo yo kendaka no kobota bakendaka koconsulter docteur akotia misapi docteur akosimba na nzoto oyebi te aza nani ozokende kobota oboti mwana asimbi mwana boye alekisi mwana abebisi mwana ozongi na ndako oyebatisaki mwana nango epa mutu mabe ntango okenda kobota ntango okenda hôpital osambela nyonso nazo kosenga te makambo nyonso ya mokili efoka ya prière nyonso efoka ya prière osombi eloko atombola surtout ato ya bamagazo ifo kosambelelaka mpo boyebi esika ezouta bakaleson oyo basuti atombola bakaleson bilamba mpo bakitisi yango talo yo okoki kosomba oyebi moto banda kolataka yango ezaki na motoki ya motuko yo kaka kolata pu sokola yango nao na mai sambelela yango atanga moko nazomipesa conseil mpo tosalelaka yango te to éviter balie wana soki natangi wana soki tozonyatanyataka ifo ke bakosambelaka nganga nzambe na bafeti esika bato ebele lokasi bato nyonso nde bazaka bato ya malamu nde bayakana ezaki nyonso bato ya malamu te bamosusu bayaka mpona koloka bilei bozotia na feti basambeleli yango te yo moko basambela na motema eza basambelaki papa paster asambela na motema oyebana balambaki yango te moto akotango mpe kana miso mpe abebisi biloko akolia wana bozwangaka badiari tokeba tomipesa na nzambe eloko nyonso avant tout eloko nalingi kopesa conseil lite ya pete fo kobondela oke na ndako ya moto bapresente yo biloko ntango oyo olakisa ndenge ozalaka na nzala soki epa tata mwasi epa bamaleki epa kamarade yo kaka ozwaka mbala moko obandi kolia fo kosambelelaka ndeko oyebi eta dame na ye te aza mama no papa no tata mwasi no leki no tanti no oyebi eta dame na bango te oyo ni eza kati ya bango na motema mwana nde azoboma mama na ye na papa ndenge azoboma yaya tokeba yo esika so bapresente ko eloko akolia to oke na shop na bamagasin oyoki nzela osomba bana bafrite banini banyama bakamundele bomoi bateka na banzela bato mosusu batekala banzela bamaka batekala na nzela o bamasango ya kotumba osomi mama ozosomba olingo lia sambelela yango eloko nyonso fo kosambelelaka baya mwasi baya mobali koza motema dukuduku te eloko sika piuku kolia eloko mosusu ofanda odepo olia yango ebebisa o makambo nyonso à suivre na banzo oyo aza na mato ya koyoka ayoka à suivre botia na commentaire bomi abonné na Arrête Kilimba Shembo TV na YouTube na TikTok Arrête Kilimba Shembo TV à suivre épisode de Kolanda mabe ya yari ete za wapi
mabe